Ba coopérant wana Bill Gates c'est un grand coopérant. C'est un grand homme d'affaires. Aibi makamba sala COP. Biso to lingité papa azala ma système qui a kota na makambo batu basala ka COP. Azala camarade batu basala COP. Soki Bill Gates azona makambo ya COP, biso to boy na biso yango. Maman na zomi na micro na lobi na ngai ki to boy yango. Boya bon. Tout basala ba COP ya ba minerai, ya ba paya, ba biloko ndenge na to lingati ba pousa na pas ya président. Pour ba ya ko ebisa ke no tala ndenge ba teka uranium. Mais rencontre ya chef de l'État na Bill Gates peut-être tu un peu un vaccin dans cannabis. Mais est-ce que le président Félix est capable de bimisa il dit qu'à peine la prison? Mais on a ordonnance à cela qui n'est pas qui a ordonnance et bimaki. Na mona ba critère mingi balba kuna ye a favori. Tata na kombo penguya na yo na sengi lipamboli yangelingeli na babone nyoso ya Kleboa babone nyoso ya kleboa.com bopambwami pe bopambwami lisusu Kleboa.com. Salutations à tous nos internautes à travers le monde entier. Encore une fois, c'est Annette Chituka, votre humble servante. Ça a toujours été un grand, un immense plaisir pour moi de communiquer avec vous. À travers ce micro et cette caméra, je tiens avant tout à saluer. Derrière la caméra, c'est lui qu'on appelle Herman Emporio, garçon slim. Grand merci à toi pour ton savoir-faire et grand merci également à my lady boss Puchu Mangaya. Pourquoi pas à tonton Banda, l'homme invisible de la nation. Et je tiens également à vous remercier à travers le monde entier pour votre choix dans notre chaîne d'excellence Kleboa.com. Voilà, je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec Papa Mao Lieva. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission. À qui j'ai dit déjà bonjour Papa Mao. Oui, bonjour, merci maman journaliste. En tout cas, Pessambo te nabande réunion sur Bazolanda à travers le monde entier. Oui, nabanzi bayebi ngai, bayebi kombo, bayebi longyo yo. Vraiment na pesi binombo te mingi. Donc to ko développer ma solo na bango balinga vérité, balinga poto to fongola bino pe makamba bien hein. Bino boyeba situation ezoleka awa na kati ya pays na oiza ya libanda. En tout cas, ngana sepeli mingi na mikona yo to ba vérité yango mala moko bato bayeba nini yango ezali nini yango esalamaki nini yango ezali lelo lobi ko yandenge nini comme ça to ko libisa bato lumière na oyo ba mona ka flou biso to pesa bango lumière et na banzi ke ba ko sepela ba se brancher mingi ba s'abonner massivement la télévision ba bando ngai pe ba bando yo ka makambo ya bien ba réflexion ya bien ba analyse ya bien oyo ke bo mona ke ba no sala meka ndenge wana pe eza bongo. Voilà, merci beaucoup Papa Mao et je profite aussi à l'occasion pour saluer tonton Chaise Chilombo, mon major Francis Akoumou. Grand merci à toi tonton Jeff Akele, grand merci à tous nos abonnés de Kleboa.com. Voilà Papa Mao, sans plus tarder, tout côté déjà dans ma solo na biso ya lelo. Mais avant tout, tous on a au moins Simon Mouké parce que avant militant, il y a eu de peste population, ça la marche na bango, tous là qui n'ont un siège, bilmo boïse biso comment ça va se passer. Population Barosali Balana policier. Mais à notre grande surprise, tous là qui sur place jour à marche, tout le monde qui comment et les kanaki, policier na population bendanaki moi makasi. Analyse Nyoko ça là par rapport à ya marche. Bon, marche c'est là qui y a bien biso za ba combattant il y a non violence bien que tout ça ba combattant mais topona non violence na IDPS. Au moins so bezo ça la calcul, bezo ça la stratégie pour na ko sala que ça la bien bongo pour ba nyos ba yebi que IDPS a menaye ba ko la paix et belé population peuple ba Rolanda bango ndenge ba landa biso ndenge ba comprendre biso ba sympathiser pe mingi. Ce que ba musu pe ba ko sala bino pe calcul que non ndenge ba ko sala boye to ko bebisa bango nesika ningi. Ça aussi, tu sais que ce qui est le loco, c'est que l'opposition peut exaler. Ndengen no créer biloko eza 2 donc biso to bongi ici ba inipé ba ibike il faut to bebisa bango na iloko na bango et ressurité et salir bango ba salipé ba sala ki yango nazo ba ki marche et qui neki nango bien tout ça qui na morale ma camion se ebani bien tout OK tout sali ya biso mais c'est que problème ezala ki ke bandeko to na coalition bango pa sala ki mo boule na bango so ba ruiser mo ka ça maman na mona te ata satana ruse na ye akol ba ke ruse eza yanga ite mo fabriquer ya sika. Imaginez que les partis politiques vont recruter des machettes. Ils vont infiltrer les IDPS. Pour IDPS, ils sont pollués, ils sont
et ok ba tenue ba biloko ndengana biso za na ngote en tout cas ils avaient qui est rappelé oui mais en tout cas ko ba ke ba lata biloko ba sala boye za rapeza mingi te idéologie na biso alors batwana ba s'infiltrer na ba machette pour libanga ivi misaka ezokisaka te pota boye peza mutu akatani ezala kata et jamais combattant il pesa ke nekoluka ke aboma mutu jamais de la vie poto yebi mi beko na biso ndenge ezala kanango alors c'est comme ça mon ke et tout ça la marche est réussi full ndenge wana na ba niveau ba sende kuna na ba siège na bango na ba machette na tongo bazo palola ngo pesa machette les la bozo mona et yebani surtout tout le général kasonga yebi ki akendaki wana amona ki bango pe abisa bango ba kota te bazonga mais ba kota ki ba musu ba kota na kata ran ba musu ba zaka pemeni baki que ça ba des gars oyo lelo yo ezonga ke IDPS te ezande bato yo balingi te IDPS ba yebi ke IDPS aza mutu moko ya peuple les a parti du peuple vrai parti du peuple et pour ba baby sa action na biso ba koteli yango ba sali auto vivre lelo mais eza vision ya IDPS marche ça qui marche pacifique to atteindre objectif et l'objectif était atteint. Toyoki, Somba Yoki Ango, que non, IDPS n'est pas, le peuple n'est pas d'accord avec la loi Wana, ma nomination, ma désignation à Ronsa Malonda, tout ça. Et il faut que Barango que IDPS n'est pas un petit parti. Papa Mao, avant Marchouana Ezala, tout le monde qui est gouverneur de la ville Gentini Ngobila, a télémélé qui Marchouana peut-être pour Aïbaki que Mamaka Moro ya Bongo et Kane Kolekana, tout le monde qui 3 personnes na IDPS, Koufaki durant Marchouana militaire Tiraki sur Bango et puis tout le monde qui Jean-Marc Abound a sali déclaration à accuser FCC. Et le Roni Okolo Banao. Bon, on va que gouverneur a sali politique à Mabé. Donc, ndenge ya bimisaki kobo ya acte qu'on ne pas prendre acte il y a demande il y a information quoi pour tout ça dans le régime il y a information ndenge de pesa tika document naie kobo ya boya ki asala ki mabe pour yebiki UDPS eza peuple égal UDPS ndenge ba sengi boye c'est que ba ko bima c'est que ba ko réclamer droit na bango eza normal parce que na UDPS ndenge toza wana toza parti au pouvoir bien que toza na coalition mais où nous se concerne contre le peuple IDPS a Rolanda bango te et yeba nango bango bayebi et ndenge basala la ruse na bango bayebi ki o IDPS a te ba sauter mbazo sala biloko moko sans ko memango na coalition ba deux coordonnateurs ba vanda hein ba sola pona eloko wana po bazo compromis to boyelango ka kuna na niveau ya coalition wana c'est bien mais bazo sala ruse oli bazela biso to boyelango na coalition bazo lekela biso mona ba sauter la sala ruse ba sauter biso eloko ke na parlement et qui wapi ndenge basala ki ezali biloko planifié. Tout ce qu'ils font va planifier Rango sans passer par coalition qui va vendre l'ango. Yango na IDPS alingama kamwana te oyo ya complot azala complice ta peuple. Ou nous sommes qui contre le peuple, destin à peuple les obéba à côté le mena bango c'est le peuple non. De côté le mena bango tina suka. C'est comme ça que on a qui IDPS a d'autres temps mais contre le peuple à côté le ma. Et puis à kokenda ko percer. Au monde biso ba combattant ba benga biso ba combattant pambate. Biso to signaka pour na peuple. To banda ko kufa kala. Babanda bagazo kala kutu bango basala kité bagazo biso IDPS kaka donc to bunde la président mboka ya solo ndenge ba pays mosusu ba Afrique du Sud hein ba bonde la pena ni Afrique du Sud ANC ya bonde la mboka monde baza biso pe mboka na mboka ezaka na parti nango ebonde la mboka bazana idéologie na bango ba yela pe ba maka développement na mboka. Mais aujourd'hui UDPS est parti au pouvoir tout le monde a UDPS boza ko se comporter ka loi opposant mais boza na pouvoir si le boza organiser ka ba marche boza continuer pe idéologie na bino ya nzela. Mais c'est normal parce pourquoi parce que tolingaka te qu'un jour tokozala na alliance ou bien na coalition na batu ya FCC na batu ya ex-président Kabila. Jamais de la vie, même pas d'autres boyés que notre cause à la non, mais la réalité électorale est obligée à biso. La réalité politique est Jacques Bisso qui tout ça to gagner la présidence de la République, mais na parlement, tout ça majoritaire qui oh na constitution qui constitution doit permettre coalition, tout ça ni. Tout se soumettre na coalition et non na mutu. Vous savez c'est quoi? Il y a mutu moto kena mais si qu'on est de ça coalition, papa a un pouvoir président de la République. Bango de la coalition. Na tiapé parenthèse parce que papa na biso président de la République papa mboka mokonza mboka a signé accord wana ya coalition nana signé ngote a tiapé ata signature na été aloba pe eloko moko te pona coalition na yoka na mti so muta yoka abimisanga hein alobelango mais coalition wana
alobaka na ndenge ya politique, mais en tout cas atia signature te na document moko. Azomona mukolo coalition na ndenge ezalaka ya parti politique eza honorable Jean-Marc Kabon. Azomona siko na Kabuya Augustin Kabuya. Mais na profiter na micro na ebisake na ko souhaiter que notre secrétaire général Aïe Kabuya alongwa na poste bachaye na coalition pour ezo piéger IDPS. Azomona siko ba discours na ye, combativité na ye, tout ça ils ont ba réserve. Non, ba luka mutu mususu soki coalition ekozala un jour, ba bimisa ye alongwa kuna na coalition, na poso wa chaye wana. Eza piège pour na IDPS na lingaka ngote wana ya vie na ngai, point de vue na ngai. Yango na bibo eke atatoza ensemble. Ezana papa Félix était président de la République. Parti politique ndé. Ezana coalition kuna. Biso yete, yaza président de la République. Alors, biso IDPS tout ça parti vrai parti du peuple. Na ndenge to mona na coalition de makamesa ya masuku de simbate to kende tele tika boyika to keka bongo non ezala kate to yebisa mutu wana avec courage que non eza bongo te non ngo to sala ngondeni biso za peuple to kutanaka yango wana to salaka marche wana zo mona ke pona ko pesa expression na biso hôtel expression na biso ya hôtel la langage na biso ya hôtel sa modalité na biso ndenge peuple azolinga yo ko wana te mutu ko imposer biso te ko bebisa destin à peuple congolais o ya bandi ko mona lumière mutu nyosa oya ko interférer pour que le peuple d'abord est tambolaté, vraiment en tout cas qu'on l'écaté. FCC n'a caché des alaka majoritaire dans le Parlement. Est-ce que marche au Bino Bossala qui contre Ransard, est-ce qu'il peut aboutir vraiment à quelque chose? Obligatoirement d'ailleurs, ceux qui n'ont pas discours à chef de l'État, discours chef de l'État c'est clair. Que nous sommes les cas où faire fâcher population ou peuple, c'est qu'ils ont à considérer T. Loi déjà le langage politique a bêti déjà, à l'objet vrai la vérité. Donc c'est comme ça que nous avons tout ça contre individualité, mais tout ça contre l'idée où ils ont destin à peuple na danger. Sourire au comme nango, dirité au sikoyo, valeur au comme peuple congolais, nana waya ko barrière. Pendant 18 ans, ça il a pouvoir. Mutu abimisi bisote tout ça qui bat mo ko batama. D'ailleurs tout ça qui une occupation. Occupation est style kakala dans le 24 janvier 2019. Donc ça dit que tout ça bat moko to kola na batute. To moni bango ndenge basalaki. To moni bango na berere na bango nyonso. To moni bango ke baza bat moko ba missionnaire. Bato nyonso baza FCC ce sont des missionnaires. Ba serviteurs ya occupation. Bateau et bactéries à occupation ya RDC ba nyokoli peuple congolais na ngai na yo na ye na bat nyonso to nyoka nana yebité nana bosani to ko bosana te biso so baza to za ba historien ya présent to yebin makamuna bango to yebi capacité bango ya nuisance to te bango vide te maman to yebi ningi basa comprendre bango na ba stratégie to yebi to te bango vide te moindre erreur la stratégie pas et que vous allez étouffer dans l'œuf. Nelo so ba mekik osé maman cette fois-ci qui député honorable Ozananda kunaye mutu na mutu. Et qui n'est qu'un sens que la majorité présidentielle est Salem. Voilà, Papa Mao, ce tobi total a bien dernièrement Tolanda qui discours il y a chef de l'État, mais ce tobi Tolanda la discours a bientôt comment on a vraiment à comment changer les bata FCC face à comment linga siko enfin à un bateau de commande à gérer mon co. Bon, ce que maman il y a seulement bon, on a raison là parce que ce que tu as discours wana, et ça discours moko paragraphe na paragraphe ils ont compté. Paragraphe na paragraphe zote ya mutu nyonso. Paragraphe zote cadre mutu nyonso. Paragraphe comme ça mutu azongi na mapata na rêve azonga mutu. Et aya ko conclure que na lingité ba méchant ba périr ba kufa. Alingi ba bongwana. Sinon ba kozala exposé na rigueur ya nini ya mibeko. Maman ça dit beaucoup merci tana mokonzi. Discours wana et convaincre population nyonso sans distinction ya ba couleur. Au parti politique, au église, bah tu vas savoir unis. Le discours wana. Et d'ailleurs n'engue balandango, bah mais c'est pas comme ça. Devant la télévision qui album a séqué bimi. Tous les Congolais azala qui vraiment attentifs. Et azala qui a vivre yango ayoka. Même moi nous la 6e primaire, français wana plat. Nous devons comprendre facilement. Et bah doit comprendre le discours wana bien ça batuya, bah dans la coalition. Ils ont bien compris le discours. Bateau et opposition peut soit disant opposant bateau ngamo kuna la muka ba comprendre pas discours de manière non mais le président de la République n'est pas notre ennemi, il est notre adversaire
politique. Donc ça ne sert plus jusque là. Au moment où côté à Lamuka, biloko injure, qualificatif, et ça sauté. Pour moi que non, oyo ndeko biso propre. Le président de la République c'est notre propre frère. C'est notre propre frère. Nous avons mpangi na betu propre. Président Félix Tshisekedi, notre frère propre. Alors tu as nini to ke nokati maboko? Non, tout ça les complicités? Non. En tout cas, yé ayi pona mboka. C'est comme ça que tu disais que non. Bah toi FCC bando doit na coalition bandeko. To lingaka bango mingi, président pe lingaki bango mingi, mais bango bazai comme lingate. Tellement qu'il va comme ça qui ex-président comme Nzambe. Yende le tout puissant, Dieu tout puissant créateur. Et ba politicien. Yango wana ba bichaki na erreur. Muta batazo ye batema kambazo sala. Na ruse na bango, bazo exposé plus ou davantage yé. Et il devient de plus en plus en difficulté dans sa vie. Tout ce que vous avez là, et ça y était, et ça bateau, union sur la ruse na bango, bazo compliqué vie na existence na yé. Yé azana yé abimi. Et na ce moment, et le comment ok, seul na niveau FCC, seul le président, ex-président de la République Kabila, a yébi que azaso na pouvoir té. Kaka yé kaka ndé azana pouvoir té et que pouvoir de kenda na bat mususu. Na mususu na mona mboka mususu. Yende ayebi, bat mususu na ba rivakati lelo. Et c'est comme cela qui va commis comme on a ma camiso sale mais ils ont changé. Ba bingo comprendre que non oyo mona mboka solo. Oyo penza mona mboka. Alors, mutra mutifwa amilengele. Na ce moment yango moni neti bato bazoi ko mona neti ministre ya nani ya vice-PM ya justice makamba salami. To moni lelo nani président de la cour constitutionnelle accueilli. Tu vois ça a démissionné. Nyonso wana rabaracine nyonso secondaire et katami déjà. Et tigali racine principale et katana nzete sanini et kaoka. Nana ko pesa ngoso mai. To ko vivre ngo. Voilà, merci beaucoup Papa Mao. Topetana moi mukeli solo ya marche au Jean-Pierre Bemba a organisé qui n'a battu à Lamuka. Analyse ni oko sala par rapport ya marche wana. Bon, marche c'est ba congolais ba marche qui moi ndamba bato ba marche qui mais ça biloko mususu mabe na mona ki wana ezaki tokote na vie na biso eza culture na biso te bato ba tambola na tenue d'Adam ezaki tokote ozomona wana ezaki qui militant wana baza éduqué et tout le monde a dit que bato bayaki bato a curiosité ameli na ye asali boye aye kokota na marche pour na loyenge et bato bayaki pour na kota la paix Jean pe ba mona ye kala azaki prisonnier tu vois ça non abima banda abima lo bakati asate mutu ça ye kota la ye ozomona pour de plus en plus place azalaki oui mais era benani bato nyo batikali na bango dès que bayaki kota la ye baza na bango ba peuple bayaki kota la ye mutu moko abunga kala azaki prisonnier na ce pays ba mona ye atako mona mais il a vieilli. Mais vieillir c'est ma sagesse. Zo mona ayebi sikoyo direction azo kende malamu. Bolanda ki pe makambo na ye. Mais na marche wana zo mona eloko sur mabe mususu ko leka. Oh wana izake. Il a fallu pas président Jean-Pierre Bemba a kende ko bande la marche la Tchango. Et comme il est Tchango ils a sauvetage. Auto moni côté ndenge bataille depuis ba bimaka partout, ba compliqué barrière na ba barrière ya police. Bango ba kekaka un leader abimi ake kokuma na mona kiango mabeke il faut changer. Mais j'ai ce haut comme on a président Jean-Pierre Bemba a marché mais il est mon côté avec sa famille, sa femme, bananaye à la qui c'est vraiment que azamona mboka. Peut-être comme on a eu de pèse comme koloba l'engagement na batalamuka. Té comme marcher na famille et au monde ça était en mboka mais plutôt as un politicien et ça l'engagement à séduire quelques personnes bah ça les peut moins analyse bah ça les peut moins comparaison pour avoir moins crédibilité mais en réalité dans ce moment il y a solo Jean-Pierre Bemba azamon en mboka té azamon en mboka té mais tout le monde il a bilili ndenge population za ke belé balakisi ke balingi ce qui azala qui mon en mboka et bah kenda ki na bah pesa qui est poste il y a premier et non il y a vice-président de la République chargé Kofin batina mesa ba chargé nyonso ya aponi vice-président chargé à Ecofin au lieu à défense et sécurité par exemple ça c'est exemple la zika boye pas na zo talisa ba congolais nyonso so ça qui mona mboka et qui est pendant mouvement de libération alinga ke nangam wana kuna po ayebi c'est défense et sécurité musana ngonini pona mboka na biso po tozaki sous occupation yemo ko pe ayebi so la ninga ya ko ba ke non tozaki sous occupation. Ce sont des gens qui ont contesté
monsieur Kabila na San City bayebi pona nini ils ont dit ce qu'ils ont dit là-bas mais bayeba comme bakonzi ba bosani yango alandi mbongo Ecofin a se retrouver mbongo nde lokotro mais tiko atika kina nani eko dani défense et sécurité mwana wana asa papa wana asali musala ne correctement lelo yo président Félix dans la difficulté ko sakanate. Donc nous sommes comme ce goyo ba berir na bango ba faute bango politique et ba calcul ya mbongo au lieu ba sauver mboka ba kiko pesa na ba mususu ba BBC mboka pona berir na ye lelo yo koma mukumba ya président Félix akende ko fongola mazita wana akende ko fongola ngo azokende gauche droite et puis kaka bango ka bazolo ba trop mais bango ba lobela ba ninga na bango te ba combattant ba militaire na bango ke to sala ka erreur na ye pendant la transition wana erreur na alobela pe ba to MLC ozoma siko hein alobela bango pourquoi andima ki Ecofin article défense et sécurité tout ça rappelle clair non muto za bolinga mboka OK na défense et sécurité pour sauver mboka mais tel le commune mboka izabo ndingini occupation ti de ba place nyonso et pesi musala président alongola bato wana nyonso et on a rebi so que non politicien asali politique ali kolo azo fongola bango nyonso ndenge bazana difficulté ba miyebi mutu nyonso akota na Congo ki a musala ke na citoyen congolais lelo oyo azana morceau dur abimila wapi mama abimila wapi place exacte tokoyi bango kala mingi te pe mutu tina avec na Congo mutu tina avec nous allons vivre une autre histoire na Congo ozomona toko vivre une histoire toko koma histoire mususu na président Félix Tshisekedi ozomona oyo parce que mupaya bon sera mutu mboka te ayaka ndepe na konduka ba milliards akomi vous avez net moyena lobate nzambe kaka. Voilà, merci beaucoup Papa Mao, grand merci à tous nos internautes à travers le monde entier. Grand merci également à Madame du Cœur Annie Moussoulou-Kou. Grand merci à toi Madame du Cœur Annie Moussoulou-Kou. Voilà Papa Mao, moi constamment retomeki ko sala, toujours mon régime ya président Félix et na moi dictature moro ya makasi azo renverser ba loi a memi état d'urgence, ba tumsu pe bazolo ba azo sacrifier ba lié naye et puis tomoni ba démission pe comme makasi. Tout comme on président et à cour a démissionné. Mais nzela a démission ana eza bénéfique pour le chef de l'État pour battre FCC va demander qu'on dise que président et à cour a démissionné. Oui maman, vous en avez raison, mais tu as boy. À chaque changement il y a régime, différence il faut monana. Vous comprenez? C'est-à-dire que le président Moussou Sakoti différence il faut monana na misala na ye na ndenge na esaleli na ye. Vous comprenez? Na ndenge azo gérer mboka différence et monani na président Félix mon différence. C'est ça qui fait que ba mona que non ba biloko télé zoya. Na cadre peut-être ko ba mona déboulonnement. Parce que on dirait que tu vois ndenge za bientôt Jésus viendra. Ba to bientôt mais azana biso. Vous comprenez? Déboulonnement ils ont dit OK nous on a battu baso maman na so que politique ba sala ngote na télévision. Politique est sermaka na mutaza grand politicien na silence et bakobenga yo ke oza faible c'est toi qui c'est lui qui fait ça toi tu fais rien mais non et ça stratégie politique qui a likolo ko que non ba benga ngai faible mais ba yebi puissant ba ngonde ba yebi puissance na ngai ba yebi puissance mais ba benga ngai faible na ndimi yango mais lelo bazomona ke tiba opposant na bato FCC na ba ngene président Félix na mutawa sakanete omoni mutu soko mona ka ye oyebi eta c'est comme ça le congolais que comment on a mutu et ça koyeba ye te to changer ba congolais tout le monde a battu mais to yeba ka batu omoni mutaza mundele na zole ya ozolanda ye c'est comme on a kaye mais oyebi ete yaka na IDPS oyeba batu wana to ibango nyonso ba wapi baza wapi ba kokende wapi ba kosuka wapi to yebi na to sa politique nango na politique ba yaka pona makambu mususu eza pona makambu administration te mingi pona politique eza politique c'est comme ça que vous avez une différence aux Salema. Batbazo kende, batbazo zonga, batbazo kende boye, batbazo politique yango wana. Pona nini yoso bango pona nini IDPS azana projet na ye ya société. IDPS azana idéologie na ye. IDPS azana philosophie na ye. To bengi yango par exemple les peuples d'abord. Osoma siko ya to kepe na moi état des droits ndenge to kendango. Alors, biloko na il faut kokisa mana ndenge to mona ba différence ya Salema. Ndenge aye, asali différence telle. Différence wana e beti a commis référence. Vous savez le comme préférence chef de l'État parce que na ndenga yaki na différence et memi a commis le loyo ba premier vice-président ya Union africaine. Soka sala ki malamu te. To mona ndeko Mobutu président Mobutu ndenga kendaki
et puis si différence wana ndeko biso président a bongisi image na biso na crédibilité na biso tout qui tina Union africaine premier vice lobby coup na 2021 comme président Union africaine et na professeur micro na baké papa président awa nazozonga na nazonga congolais na boboke bato ba poste ba structure ya ba Afrique tout ça to Congo ekota président atel ya comme ça président to yo mona na biso te importance nango awa yo lobby comme président ya Union africaine banda lelo de ko bongisa programme ya nini ya Union africaine oh yo ya komema na ba phrase na ba discours na ba projet au sein de l'Afrique maintenant aux dirigeants RDC, aux bongisa pe nini okosala na Union africaine et comme président ya Union africaine. Et on peut intérêt à Congo ko bima wapi donc ngo lega yo wana biso il faut to koma ki ba mo ke no papa wana président ya RDC lega na Union africaine ça te mo pepeka ka no ba saki moto te na bongo te. Ozoma siko ya. Deuxièmement, diplomatie. Ba président ba kenda na ba pays étranger tout, mais président Félix a okende au moins pendant que Luboko Nzambeza. Luboko Nzambeza ili mafuta azokende bazo yamba kutu na biso kino na badalwa na zo vanter mais na zo ba vérité donc a fongoli mazita ya diplomatie tozala ki na biso isolé ata dignité ezate mais azongi si valeur na mboka Congo na dignité ba congolais na Congo ba yeba pe na ba conseiller ya ba pays nyonso ozomona siko ya to kende siko yo mingi asali peuple congolais pe akomona te mususu mais tout le monde a fait un peu na ba gratuité enseignement wana nana ko sala ngo pour muto yebike mupaya nyo sayebike so na fongoli ba na éducation ba ko bonga pour éducation ça clair développement ba kanga biso cash mais papa aye a fongoli charge zaki na mutu ekiti na se classe zaki luxe ya primaire comme siko ya pamba nani te marqué ba biloko to compléter ya ko tonga ba salle to ko bongisa ngo na ba enseignement ba salaire to ko bongisa ngo yango zo mona ke papa azaka papa ozomona bano bayaka na famille récomposée bayaka na makambo na bango mabe la famille récomposée o bayaki na papa ki maman yaki na ye ou bien bazwa ki ye famille récomposée bana wana bazaka mimi na ba royaume mimi na ba nini bazalaka mabe mitema mabe akopesa bonheur te mama et biso na Congo to yeba kité yango na beta na sona yeba ye na pouvoir to na bango pe mais banda ba kota te banda 1 plus 4 ne ba kota na pouvoir biso to yebite ndenge ba kota na pouvoir congolais moko to yebi nana kota na pouvoir comme président de la République congolais moko yebite kama solo oya lobby mais bientôt ba porte wana nyonso ba no banga na régime à 18 ans hein nyonso ba banga ki ko couvrir po yeba na te mais porte nango ebani ko fonga malembe bientôt boko bona nyonso bena poissa nani azalaki bénéficiaire ya coup d'état nani azalaki jouisseur ya coup d'état ozomona siko po muta sala ngo coup d'état ngo ou azalaki assassinat to yebité ozomona siko jouisseur nani bénéficiaire nani ozomona siko nani assassin i place wana nde soto lingi na le bizama mboke ya moto ko senga peuple ko zo senga ke nani général wana ni Edika Pen abima po yenda ya ko fixer biso mama to belango te mais ce que général Edika Pen abimi bo monte ke ko bebisa coalition bosala non ko bebisa te ko bongisa parce que mutu ça va la situer nani aza bénéficiaire nani aza jouisseur qui est l'assassin et qui est nani ça coup d'état alors à ce moment-là tu vas placer bien Mouzé notre frère héros ou bien héroté pour les tout ça flou mais yende il faut ya ko fixer biso soit disant son fils Ibrahim est sorti a tie moi lo yenge na ye mais to zela ye ke papa wana abima ya ko éclaircir biso fixer biso ya mutu mona ke to ke na lire moko ke papa zo fongola papa Félix zo fongola ma doucou nyonso malembe d'ailleurs zo ka fa robinet malembe yango lo baki ke président ya cour constitutionnelle accueilli a démissionné si ko démissionné zo profiter na nani omoniko yango monike bayo bazomona ke bazana avantage te na président à cour ba komi ko sala ba démission ya lokuta ke non ba démentir ya lokuta ke non a démissionné te pour la ni bayebi ke eza erreur grave pour na bango ba calcul nyonso ba sala ki ekoti na maye wo. Mais est-ce que président Félix est capable de bimisa Edika Pen la prison? Mais on a ordonnance à sala ki ndenge na tanga ki yango ordonnance bimaki na mona ba critère mingi baloba kuna ye aza favori donc akoy ko bima en tout cas peuple congolais akoza na inquiétude te papa wana akobima et puis ako éclairci biso ako fixer biso makambo na bino uti koleba bino nyonso wana mina koloba boyeke biso ndenge toza awa ba congolais to bossa na adversaire te to bossa na ennemi te ennemi na biso eza président Félix te adversaire na biso eza président Félix te to koya ko regretter na retard ndenge to regretter nani Mouzé mais nazo souhaiter te ozomona siko ya yango na ko senga bato baza pemena papa président Félix Tshisekedi basa l'attention
secret et la secret donc discrétion ato solo pas mo konzi ko bete masolo na mutu te il faut garder ngo me omona bato mususu na utaki na ye na solaki na lobi na tolingi yango te biso ba komanda tolinga yango te omona bato ba volonté na mona biso ba komanda tolinga yango te. Deuxièmement, les amitiés. Président de la République toko senga papa ke ba amitié ezala kuna te. Roi azana ba amitié, empereur azana ba amitié. Président azana ba amitié. Ozala ami ndenge nini ezala amitié. Mais na ozala ke non muto azaka nga ami na ngai pas question. Tolinga yango te biso ba combattant. Pour y être combattant, biso y combattant, biso peut combattant, l'amitié, on ne connaît pas ça. Et plus les amitiés entrent, plus ils ont commandé le président de la République, ils ont commandé la légèreté. Vous avez il y a la poids, ils ont pesanteur. Les amitiés, les relations, les petits frères, la famille, je ne sais pas qui, et j'étais avec lui, je faisais comme ça. Tolingi en goûté. Et le président doit avoir confiance seul dans Zambie, contre le Congo. Le président doit avoir confiance seul à Dieu et à lui-même. Et c'est soit qui doit avoir le chef de l'État, il faut aller dans un protocole, un service à l'État et à contourner parce que à part Corona, la sécurité, il faut la paix. Voilà, Papa Mao, en parlant de Corona, dernièrement, tout le monde chef de l'État, Koutanina Bill Gates, c'est que Nambour a biso to vaccin Corona. Pour niveau, moi, Mikolo peut remarquer, docteur Mouyangi. Azo Mouyembe, voilà, docteur Mouyembe. Azo B qui s'abattent vraiment dans Corona, on a par jour 400, 500 cas guéris et tout. Ozo batté molécules ni azo utilisé. Mais rencontre il y a chef de l'État na Bill Gates, peut-être tu as un vaccin dans cannabis. Bon, on a vu Bill Gates comme homme d'affaires. Mutambongo belé. Na évité médecin, pharmacien, voilà na évité. Mais à cause ça peut pas faire n'enga y a vaccin. Ozo mona na laboratoire j'ai envoyé à Panzi na mbongo na ye. Mais qu'on rencontre hier na monique eza iloko malamu hein a présenter o yazana besoin ko na Kinshasa na 50-50 selon ba code minier na biso selon ba loi na biso ya ko respecter ngo mais loko mo to senga président que ba coopérant wana Bill Gates c'est un grand coopérant, c'est un grand homme d'affaires ayebi makamba sala COP biso to lingi te papa azala ma système que ya kota na makambo ba to basala ka COP azala camarade ba to basala COP soki Bill Gates azona makambo neti ya COP biso to boyi na biso yango. Maman na zomi na mikolo na lobi na ngai ke to boyi yango to tika biso passe na biso ezala bongo to zana papa ndeko no zo mona ata na miso hein papa na bino ndeko na bino mona na miso ke azana ba kopo yo ba cité kuna kombo ba lobaki boye to lingi yango te soki aza na ba faire Congo ya bato nyonso passa par le parlement d'accord mais que soki aza na kopo to ko terminer maman na zo biso vérité biso na ile pes to ko terminer ye ezala ba opposant ba wani ba pour na chef d'état ni ba Moïse Katumbi to boya ka bango pona nini biso na ba combattant to boya ba coopération boya ba to sala ba kopo ya ba minerai ba paya ba biloko ndenge na to linga te ba pour na président et pas ya président pour ba ko biseke no tala ndenge bateka uranium ta ndenge bateka boye mutu wana sala ka boye to boye makambo wana mama na ti lo ndenge nini na ba combattant biso linga ngo te ba Jean-Pierre Bemba ayebi ndenge basala COP ndenge basala ka ko biloko ba mercenaire ko sala boye ko teka boye biso to yebi ambango te to ko linga te apusa baba pemene papa ngana zo bango vérité na tema ina monoko te soki alakisi bango ke boya bovanda basolo makama mboka balanda mibeko à l'état hein bayeba ndenge ni marché public ça maka ndenge ni basala ka boye coopération ndenge basala là d'accord mais mama oyozo boya makambu ya coopération lelo to moni Jean-Pierre Bemba azongi na mboka est-ce que na gouvernement oyo président Félix peut accorder ba travailler ensemble nzela moko na président Jean-Pierre Bemba achapena Martin Fayulu est-ce que ba ko travailler gouvernement moko mama nga c'est le moke biso ba combattant linga ba coopéranté tout ce monde là baza kuna bagumbela bagumba bakenda ko s'incliner devant Joseph Kabila baza ba poste na ye ba serva bango soki mutu abenga ye président aloba kala biso batayi de peso no budeye bango nyonso bano kende ko sambela comme nzambe dede ba yiba cop problème nga zaga mutu soki aza mo santo te mais azana idéologie na ye aza mutu ba coopération te ke bateka kuna tala ndenge basala ka boye to lingi bato basala ba kopo wana te ba biloko yebani na monde ke baza coopérer asala ka boye na bebe apusa pemeni wana lila wana ko pola wana soka apusa peza papa akoya ko tie makanisi mabe to lingi ngote to lingi azala kaka ndenge za wana asala ka azoka salaire na ye wana a vivre na ngoti na suka manda biso lingi te mutu ko voir ma wana ke baya ko latanga ka ye te biso za ide peste za population to ko zonga sa na manda et to lembi pété toko kende kaka tato zo zoate toko kende kaka na ye kaka omoni marcho yo toki kaka ato zo ba chômeur toko kende kaka na ye toko lemba ye te posa na ye za kaka
tokokende kaka na ye ti akolakisa bato ke non c'est l'UDPS qui était au pouvoir population pe amona ba makambo ya UDPS que non c'est vrai progrès social tolukaki yango mais avant progrès social il faut supporter bana Israël ndenge babimaki na Égypte bakendaki bazaki pe na moi souffrance mais nzamba zolobela bango mais bachaki pe Moïse moi pression bachaki pe moi Josué pression ozomona bazaki pe kolela biso pe tozana moi étape ya temps intervalle moké ya kolela mais je crois que le progrès ça va arriver bientôt soki corona te mais les Congolais nyonso mais lombo tokoloba makambo susu ke babandi ko fuka makoko tchina ba prière ne ba tchaka ba bakisi susu kola ba jien po mutu nyonso mona ke ya ko se retrouver po tozana papa oyo ayibaka na ndako te ozomona. Merci beaucoup papa Mao. Abano yiba na ndako ti ba vomba banduki ba milliards bano yiba na ndako na bana pe bano yiba na ndako pendant 18 ans papa yiba na ndako tokola ndako neti pays et comme yango ndako biso bana no siko zo coopérer kaka bana wana muki wana ba nationalité mibale ba talibanda azo ke pesa bango ba pouvoir pour nini occupation et vendre bien na ba militaire ba zo ki ya ba kota ki mi bana ba kolo ndako po bango baza ba famille recomposée ba yaki bana ba yaka na famille recomposée ba service mabemi baza batu mobe baza na bonne conscience te maman ozomona bango bana baza mais toza na coalition to lingi kaka bango ozomona siko ya po to sala bien pour tout ça la histoire en boka politique toki na coalition mais eloko nyonso na suka nango je crois que suka paye kozala et ce n'est pas pour longtemps mais suka wana ezala ke ekozala te ke président Félix Mutasali si suka nango et la population congolaise c'est si bango moko ba komona suka nango na dans les calmes mutu na mutu azkenaye bisope et d'ailleurs na webisa bana Congo bana poto bozala kimia politique nde leka koloba loba te papa moko kaka sala politique na mboka na famille na kata famille ngai ngandi papa naza chef à politique na famille ngai na tamusa ka politique ngai na tamusa famille ngai c'est la politique et na mboka na biso ezaka ka président Félix tu sais ayebi wapi azokende ayebi wapi azotia likolo awapi nini azosala bakala ja kuba bakala ya ngolo bakala ya nsemo ina nzambe tindila betu betabu ya yani kikumanki tina nsuka betu na yani yankaka ve yandi kaka tiba référendum wana salema tiba nini wana kaka yandi kaka pour betu mona politique la bonne volonté à memanisa babima esala nete babima ya gratuité et enseignement nyonso yai muntu kutina ve beta mona e benta mona nsadilu nandi ntubili nandi kutambusisa nandi benge mwende ake monti ya masonga mama muki tula masa na monoko ve mwesto mbende kana betu zaba ve muntu beta kwena ni biyendi betu zaba mpangi na betu zaba gezola kanyaka ve ake zola ka minkiti ve ake muntu ya minkiti ve tata na muntu minkiti ve yani kaka muntu ya politique e ake pana samna kuyilika bwala ake banda kana corona ve na bime mona makambo ntama ve betke kwena muntu kutina ve beta mona beta ndima betu tamona betu tandima yandi betu sala nzambe lukumu betu mpe kutosa balwa na betu ndima balwa bansiko ya bwala e betu salila yo kana ngeke muntu akanyaka na kopesa tubila batu songa leta kana ngeke muntu ke mona bantu ke salaka mbina Congo songa ntangu yo yaye betu songa bantu nyonso betu zabisa nyonso yina ketu bande betu salaka mambi kana libanais ke salaka kibatel bendo pakistanais kana congolais ke salaka bimatel betu zabisa luyalu sambu ya kato makambina bayina nyonso ke salaka mbongo ya mbi ke tekaka mbongo wa Congo ke salaka Congolo kwena ntwala ve betu zabisa luyalu betu kwena ntwala sama nanki betu moske fwa Congo betu ke tula nyonso na shanani na zula ntu ya chef de l'état non betu katuka na mambi betu tala kaka msalilo mosi et le peuple d'abord tavana ya lukumu le peuple d'abord kilenki yo kelende nyonso na peuple nyonso samu na peuple nyonso na nzela ya peuple peut-être tu vas dire motine monte kotina ve. Voilà, merci beaucoup Papa Mao. Tokomi na biso déjà nasuka ya émission na biso. Grand merci. Na batunion so bazui libaku ya Rolanda biso. Grand merci pour votre patience, vos commentaires, vos suggestions et vos partages aussi. Grand merci à celui qui est derrière la caméra, Herman Omporio, garçon slim. Voilà Papa Mao, moi Lilo Basso pour clôturer l'émission na biso. Bon, Lilo Basso na koloba boyeke pour tout ça, to koloba kaka pour ya sukate pour to banokutana. Mais moi je dis ceci na oloba boyeke na mboka nyonso mokonzi azalaka moko tozana papa na biso mokonzi moko Félix Antoine Tshisekedi président ya république na mboka nyonso ba peuple il faut batosa mibeko so bozo tosa mibeko te
république ebonga ti na mboka nyonso babeta pe bato soko sala mabe comme na famille papa pe akobeta eza dictature te bato bakobenga ye dictature ou dictateur mais dictature positive oyo ekele na mibeko yango etiaka bato confusion dictature positive akosala yango na ndenge ya mibeko po eza basé sur les lois ou la constitution azozongisa bato na nzela ya mibeko yango bato bazobanga banga bana Congo bobanga banga te papa azali mwana na biso azali papa na biso azali ndeko na biso azali noko na biso azali mwana mboka azali citoyen congolais 100% et azape mutu azana ba défaut na ye azape bilo malamu na ye défaut to le mokolo mosusu to ko tia ngo pele na mesa défaut wana pezo utana yete ezo utana batu mosusu to ko bimisa ba défaut na nyonso peut permettre que papa akende na nzela ya tout droit pe bakame bonga na mboka makamwa to ko le belango pona nini Congo est bonga ozomona prochainement to ko loba mabe ya bato basala ba président Baleka na mabe ya ye président mais outil n'est pas na yete na bato mosusu bato sala yango lobi que il faut vraiment à nettoyer na ndenge ya bato na ye na ndenge famille politique na ye abongisa po bato tokende liboso po tokoma na 2023 po azwa majorité na parlement peuple ayeba ke non aza mutu malamu papa mais ezo senga pe yo moko na côté na yo obongisa na famille politique na yo obongisa na entourage na yo totala kaka liboso ozomona siko ya o yetali ke non na zo tia wana etala amitié te etala province te etala le côté po bato bazo kende ko toucher biso kaka na ba point moko yo ke bazo imaginer. Il y a des nominations nyonso, il faut aimer na siège. Ba nomination nyonso, ils ont la directeur de cabinet et suite na ye, ba joint ba ni manine, ils ont ba ministre, ils ont ba PDG ba nini, ba kende na bamboka na bango pe. Tout le monde na bango na bamboka na bango. Ba se presa biso pa na télévision à Pamba, mais tozana elika ke ezala tozana pasi, ezala tozana chômage, ezala tozana misala te, ezala tozana mbongo te, biso kaka papa tokotika yete, papa batika yete. Azala ndenge tokolanda kaka ye, biso ba komata tokokufela kaka ye. Tokomema ye kaka biso na confiance à papa mokonzi, mutu mosusu te, tozokende kaka libo, totala kaka ye, totala bato te. Toto sakande maloba na ye, eti lelo tokende, toyebi ke aza bakala ya kuba, bakala ya ngolo, songa nzila, zenga mambu. Yandi kaka. Merci maman. Merci beaucoup Papa Mao de nous avoir accordé cette interview. Grand merci à tous nos abonnés, à tous nos internautes à travers le monde entier. Grand merci à celui qui était derrière la caméra, Herman Emporio Garçon Slim. Grand merci également à My Lady Boss Pichu Mangaya. Grand merci à Tonton Banda, l'homme invisible de la nation. Grand merci également à toi, mon président Firma Matoto. Grand merci à toi, Junior Loboko, la fondation Loboko, avec de très très bonnes actions. Grand merci à vous. Restez branchés sur cleboa.com. Papa Mao, numéro de contact pour nous c'est très important. Ok. En tout cas, pour nous Kozwangai, Okobenga plus 243 81 43 78 78 2. D'accord, Bandera. Plus 243 81 43 78 78 2. En tout cas, Bokobenga ngai nandela singa ou soit na WhatsApp bokomo na ngope et toko sola kitoko na lobi ke nazana ka politicien. Et il faut na lo makambo politique et pour la que ça va toquer politique et ça la maga bongo pour tout ça rendre politique. Yango wana na lobby. Merci beaucoup Papa Mao. Merci à tous nos internautes, à tous les abonnés de cleboa.com. Restez branchés sur cleboa.com. Bonne suite au programme. Bye bye.